ezana bato ebele baza ya kokangama kati na ba prison. Maman, papa, peut-être kati na prison moko songolo oza ya kokangama. Bien-aimé, nalingi naloba maman, toza na prison ebele bato ebele baza ya kokangama. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais c'est mon peuple. Mais à cause de l'ignorance, Nzambe a kobuaka à cause de l'ignorance. Moi si à Potiphar, à Joseph, abandi kolobana Joseph, yaka kobimananga, nazana posa na yo. Bien bayoka, eza occasion te, ata moi ça s'est présenté. Eza occasion te, l'amsiozo monango, eza occasion. Moi c'est à Pembe. Moi si kitoko. Eh, tala moi si nzenga, moi si banjoto elemba. Yo ziongo occasion. Mais mutu aza na promesse en Zambé, okoki ko bebi sa makambu na yo nyonso. À cause yo lobi eza occasion. Ba immeuble zo tambola nango, ekoti solo la te. Au contraire, mukolo kokufa. Oh bien-aimé. Tala, même bateau bayembia, batamo kilbalobia, okozonga maboko pamba. Tala batamo kilbazonga bokozo. Yo mokozo comprendre te, koyaki pa bokozonga maboko pamba. Musicien lobi, ayembi, okozonga maboko pamba. Okozonga maboko pamba yaya. Aye. Mama oyo ayebi kofana na bana, mama malamu, tala evandeli na ye. Mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga maman ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Banapoto, Banamokili Momasi Francis Moté Chando, garçon d'élix, beau s'abonner toujours dans Katalaga Ndinga TV, chaîne invitée, c'est chaîne actualité, s'abonner, commenter, liker. Bokota émission beta biloko bandi émission beta biloko bandi tikana vandi sa maman la Ndinga moulin vencedor moi sa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Ndinga alonga bango di bakise laquelle lisusu na la japonaise Elenga Mokili bimasuki ya pembe oku makabakoko beaucoup de respect na maman Marie Kitoko beaucoup de respect na maman Marie Kitoko na peso bambo te peso zali tikana vandi sa maman Katokunga de Atlanta la beauté de Atlanta tikana vandisa l'impérateur azaka kamoko na kombo ya Antonio de Bundes l'impérateur na peso bamoto peso zali tikana vandisa Tarzi King papa Vexas Tarzi King mona Dallas ya solo ala tagafu musute kaka Vexas na peso bamoto peso zali tikana vandisa wone katakate boss adose nga maître sengi kinga san toujours moto moko bien boss adose nga maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikaba tikana vandisa igako autrement dit Yolan Mombele 4 fois maman lelo émission na biso na zanga mokote na zana prophète de la nation onga na benga l'homme de Kokombola prophète Pituzoka prophète nde yende makambo mikolo l'homme de Kokombola eza ko yinda mabele lo tozo sur la par rapport ya sujet na biso mukolo lelo ya prison satanique to sur la thème na biso mukolo ezali prison satanique na prophète l'homme de Kokomo la prophète Pituzoka yende makambo mikolo fo bat bosenga ki to yambele sous prophète Pituzoka to yambele sous na kata plateau na biso ya beta bloka lenga bloko boza toujours branché na kata la Ndinga TV chaîne invité chaîne actualité so na kozala elongo mona maloba na ngai les grands cameraman na biso à côté la biso prophète Pituzoka to sur la par rapport à sujet mukolo lelo prison satanique. Prison satanique elle les a ruiné ma bé bon matissa ba volimpo prophète alba ko pesa na basine vous êtes toujours branché na kata la Ndinga TV chaîne invité cette chaîne actualité alors déjà to kota invité na biso na kata plateau prophète Pituzoka l'homme de Kokombola kaka ninga les grands quand même na ko kota déjà prophète Pituzoka to ban déjà émission na biso pour tout le monde déjà ba commenter bandi tout le monde déjà ba commis déjà ko aimer ba tout musu ba bandi ko commenter. Toujours dans Katalaga Ndinga TV, chaîne invité, chaîne actualité. Merci beaucoup le grand cameraman car Ndinga Koti déjà invité na biso Mkolelo, prophète Pituzoka, l'homme de Kokombola, tout le monde déjà na Kombo na maboko. Bonjour prophète Pituzoka, l'homme de Kokombola. Bonjour Nangolo ya Nzambe, vraiment Nzamba Pambola yo. Vraiment Nzamba Zolo Kumu.
vraiment toye soki nazo simba kombo nazo tel sakaka batu parce que Christ est Jésus à côté na Jérusalem ba mama batandi maputa ba mama batandi bazu ba ramo bazo pepa vraiment yango nga na kombo na yena kombo na eko kombo la kokombo ba évangile ya mabe ba évangile ya lokuta ba évangile ya mabumu to eko kombo la ngo to eko longola ngo elongwa na nzela même na ndako so ndako eza salité ba kombo la ndako peut comme propre parole de Dieu yango de yaka kokomisa batu propre parole de Dieu yango de yaka kosukula yango biso to eko kombo la pe to eko sukula batebe ba episinga tuna non prophète pituzo ka kombo wana malgazolo babon batu musu ba ko interpréter na ndenge mabe batu musu ba bieza kisi ndeni ka muntu mamoka simba kombo na maboko kombo on peut batango singa e mozo bima chocolat e mozo memo rouge bon mais quand on peut expliquer biso prophète pituzo Zanganga ya Nzambe. Oh. D'abord, obenga biso banganga ya Nzambe. Eza banganga mokili. Mais eza pena banganga ya Nzambe. Ngana ye na pari ya Christ Jésus. Mwana Nzambe yokanga. Soki na simingo kombo oyo elobi teke nazanganga. Nazanganga te me nazanganga ya Nzambe. Na eko talisa ka Jésus lera okota na Jérusalem bazwa ki pe ba ramo ba pepaki parce que kombo esalami na ba ramo ana ya on a présenté kaka batu kombo oyo poto longola ba faux évangile. Oui oui. Ba faux évangile oyo ye telemi. Ya on to eko kombo la. Kombo la. Eko kombo la na eko longola. Prophète zo kombo la. Na eko kombo la na eko longola. Ba faux évangile. Merci beaucoup prophète Pituzo ka wana ezali bato botindaki ba question na bino bomo ndenge prophète Pituzo ka ndenge répondre bino par rapport ya kombo expliquer bino abi azanganga ya Nzambe pe to yebi keno kibo nganga ya Nzambe le kibondoki na kibondoki wa déjà à répondre bino par rapport à question au botindaki Francis Montechando garçon de luxe prophète Pituzo ka bato musu batala babi opesa numéro ne bandeli pour esala bien ko opesa numéro no ya contact ne bandeli ya WhatsApp pour esala bien na bato nyoso batala biso après siko to banda thème na biso lelo ya plus 43 plus 243 997 115 441 prophète Choko Bandelango plus 243 997 115 441 où est le numéro ya WhatsApp numéro ya WhatsApp ya prophète Pituzo plus 243 997 115 441 on est allé numéro ya prophète Pituzo ka l'homme de Kokombo la bengaye ya WhatsApp aza journée nyonso zaka en ligne on a pour ça ba prière na yo on a pour ça pasteur à celle prière on a pour ça la prophétie à tikotak o ratarate numéro déjà prophète Pituzo ka peshengo yango wana benga prophète Pituzo ka okota ba requête na yo on a ba problème moko o ezole ke na mutu benga prophète Pituzo ka apeso solution na grâce ya Nzambe po bon baza batu ya Nzambe o Nzambe penza ayoka bango makasi maga Nzambe ayoka batu nyoso mais atia ba prophète po yemokabile pourquoi Nzambe atia ba prophète. Merci beaucoup prophète Pituzo ko bi thème na biso les ali prison satanique. Mais quand on peut expliquer babone biso ba otala biso bana Nzambe o ba otala biso na minute na kata la Rendinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité, pourquoi toujours opposer prison satanique? Merci maman ozolandanga papa ozolandanga lamuka na pongi yozolandanga en direct ya YouTube mokili mobimba bozolandanga Europe Afrique Asie Océanie que mon Dieu vous bénisse. Nzambe yabasakoli apambola bino na bosanité kopesa mama nangai mama Jenny Panzu mbote la kombo ya Elizabeth nazo pesa mbote na pasteur Lidi couple nazo pesa mbote na zali vraiment moko ya prophète na kati église na bengami na prophète Pituzoka na église ya Christ absolu église prophétique Christ absolu naza koebisa bande koke tozako banda thème oyo sujet oyo
bien-aimé, pour yo se retrouver. Vraiment, Nazaningi a parlé sur les prisons sataniques. Prison satanique, pourquoi prison satanique? Bien-aimé, jour où on a qui na côté qui t'a vendu. Bien-aimé, nani yango ateka yo. Et bien-aimé, batebele bazala ya côté kama pour comprendre quitter. Mais là, à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, moutou azala qui côté kama. Parce que c'est notre Dieu, Christ Jésus, il peut bateka qui est pas Jida. Mais Christ Jésus, oh bateka qui azala qui racheté à cause du sang de l'agneau. Mama yo oza kolanangai. Papa oza kolananga, oza racheté à cause du sang de l'agneau. Tika na place ovani nandaku Nzambe alola Nzambe ya Krista soli apambolo na kombo na Yesu Kristo Zamba pambolo teme na biso lelo ezali nazo lobela sur les prisons sataniques nazo parler pourquoi na ko parler prison satanique ezana batwebele baza ko kangama kati na ba prison maman papa peut-être kati na prison moko songolo oza ko kangama. Bien-aimé, naningina loba mama, toza na prison et bele batebele baza kokangama parce que baza ignorant, baza koye bate que akangama kati na prison. Batebele baza ignorant, expliquer nan baza ignorant na nini po mo ignorant na eni go bele pe bat musu ba comprendre peut-être tantôt yo kaka ignorant sko expliquer nan batebele baza ignorant na nini prophète Pitus donc l'homme de kokombola. Maman yo kanga, papa yo kanga. Pourquoi nous avons l'ignorance? La Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais c'est mon peuple. Mais à cause de l'ignorance, Nzambe a kobuaka à cause de l'ignorance. Parce que l'ignorance est bomaka. Tous les sur les prisons sataniques. Pourquoi? Ils ont une prison spirituelle. Ils ont la prison physique. Là-dedans, bien. Ils ont la prison spirituelle et ils ont la prison physique. Dans la prison spirituelle, Makamunyoso avec comme physique et Bandakananu na spiritualité. Au comment na soki na kati et la spiritualité, aux alliés libérés, même physiquement, aux la libérer. Même soki spiritualité na yo. Oza liberté, même physiquement, au cause de la liberté. Yango tozo parler na prison satanique. Na ko petit thème parce que batebele baza ko kangama kati na prison satanique. O komo na mutu. Uta banda ko sala. Musale zo ko aboutir te. Banda zo ko tek. Même au PC $100,000. $100,000 wana et kokoma $100. À quoi il est? À quoi il dans la prison satanique. Au comment na mutu. Abala. Mais mutu na mwasi na bota kate. Oh nzamba kopesa biso kaka bana. Oui, nzamba kopesa bana. Mais mutu na fois lukelongi nzamba. Pour ayer la vérité. Pour ayer la vérité, il faut l'on ignorance. Parce que ceux qui ont l'ignorance et mutu il faut en recevoir, ceux qui n'ont pas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, en recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont Christ, il faut la délivrance. Ceux qui ont la délivrance, au comment na mutuana akokufa kaka ndengwana. Aboti pete na ndako libala. Akoti kala kobota te parce qu'ils ont la prison satanique. Mutu oyo azala kati ya prison. Au comment na ke na famille wana musale ezalaka te. Bango ndenge baza wana yaya botami. Leki ya botami. Leki ya botami. Bakoko bakomi kobotama. Bana bazobota kaka wana. Bakoko bakomi kobota kaka wana. Na kati ya lupango wa famille. E famille kanga bango kati na prison satanique. Mutu akobima zate. Bango nyonso bazaka kesika moko. Okomona famille wana mutu asombata velo azate. Mutu asombata mutuka zate. Na kati ya famille okomona ke batu bazaka kokangama. Souffrance mignolo le kanga bango baza dans la prison. Il faut baluka Jésus. C'est que batonyo so bazaka na famille ba bimarate bozo bota. Prophète ngana mona na famille mususu ba juna ba koko na kati ya famille.
Donc, moi, na botami, après sous koko donc koko moni na ba kokolo koko na kata famille. Eza oza na kata prison satanique car ndenge si je na biso ya mkwalelo. Prophète Tiko, est-ce que na potopé mutoko oza na prison satanique pour na poto tout le monde na social les ali mbongo les ali ba vivra déjà bien. Et c'est muto oza na poto à cause appel na kata prison satanique. Oui, papa. Na ebi ce qui que spiritualité yango de bendaka physique. Kolia bien, kolata bien, et l'obité que oza dans la prison te. Okoki kolata bien, ofimisi liboum. Batu bazo benga bazo mona yo. O lati veste, nenga na lati veste boy. Mais yo moko en soi, oyebi que les choses ne marchent pas. Il faut moutouna luka Jésus. Papa tala, ignorance ko sarabi sauté. Batu mususu sera moni moutou apparence. Bolimbi samouke. Apparence. L'apparence se trompe. Okoki komona. Moi si alati kitoko. Mobile alati kitoko. Mais kati na ye aza tombeau blanchi. Nyonso ezo simbate la vie na ye. Aza ba problème. Aza na ba problème. Bada kenda poto. Asali 20 ans. Asali 30 ans. Voire même koleka. Mais mutu wana le roi aza kati na prison. Makamunion se moi simba ezate mazo ko tromper batuke ya za malam maman oza malam te papa oza malam te yo kanga siko il faut yo oluka délivrance il faut oluka délivrance totale la vie na yo okomona okobima dans la prison satanique et puis okomona mutuana na parents sabatu akomona ta ya za la kabien okomona kaka ona sabatu ndenga za maman papa Koko sabatuto oza bien te. Ozo souffrir. Oza kokangama. Bando kenda poto. Makabrezo simbate. Rien ne marche. Oza kati na prison. Oza na poto. Mukanda osala nyonso. Muninga mso ayekaka 2 ans zu mukanda. Yo banda lelo zu mukanda te. Soko ebi na Jésus te accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Soko accepté après. Lucas Nzambe okozala délivrer totalement kati na vie na yo. Wana bozoka prophète putizoka ninga zo pesa ba vérité ninga zo pesa selon ndenge nzambe ayebisa ki yalo na mukolo ya lelo na émission na biso ya beta bloc on a thème na biso ya prison satanique prophète putizoka est-ce que bato mbongo ba député ba sénateur ba koza pe na prison satanique oui papa moto na spiritualité yango esengi eloba mbongo portaka lokotin mbongo na vie ya mutu parce que mona kenaza na ngabi mbongo eportaka lo côté papa mbongo eza bien eza mabete mbongo nde mutu kobotisa yo ebota te mbongo ekobotisa yo te so oza kokangama na kati ya prison makambo oyo oza nango mutu mosusu akokoza na mbongo me kati ya mabota mabota eza ya kokangama il faut intervention divine. Ce qui intervention divine était à comment la clarté. Moutoumousou soit mais ça malade, ba maladie incurable, et ba bengi honorable. Est-ce que mbongo na bien comme honorable mouterosi ça ba maladie incurable? Jamais. Et que si ça t'est bien aimé, nani na ebiso maman, nani na ebiso papa, yozo landanga. Mbongo na yo ekosilisa maladi yo za nango te. Okoki kozana sida. Mais seulement le nom de Jésus ekoki kobikisa sida na yo na kombo na Yesu. Ndenge ozolandanga. Soki o accepté Christ comme Seigneur et Sauveur na vie na yo. Même ozana sida, sida ozala guéri. Même ozana maladi kati na yo ezobika te ekobika na kombo na Yesu Christ. Mais sikol Tolingi, tozo termine biso sur les prisons sataniques. Tozo fongo la Bible na biso na makomi anzambe. Tozo fongo la Bible, mama zwa Bible na yo. Tozo pesa mama zwa Bible na yo mama yaya. Papa zwa Bible na yo. Tozo pesa vraiment verset biblique. Fongo la Genèse. Genèse 39. Genèse chapitre 39, verset 19 à 23. Nazo parlé sur les prisons sataniques. Bien aimé, Nazo lobela prison satanique. Pourquoi na kolobela prison satanique? Awa
Joseph na kati ya Israël, Joseph bandeko na ye. Un jour, Joseph azalaki na papa, azalaki na mama na ye. Joseph akomaki kolota bandoto. Abandaki kolota basonge. Kolota ne bandoto. Ayebisi bandeko na ye. Alobi na mama na ye. Papa, un jour, Nzambe ayebisinga ke bino nyonso bokozala nsima na nga. Bino nyonso bokogumbamela nga. Bien-aimé, yokanga. Yo mutu ozwaka makambo na yo. Ozalaka na discrétion te. Et même en cas de la prison satanique, à cause de bilobela, Joseph alobi na bandeko, alobi na famille à Joseph, ba telemeli ye, ba yiri ye, eloko ya liboso, ba kendaki ba teki Joseph. Côté ka Joseph, à cause yaba songe, oh yalobaki. Bien aimé maman, papa yokanga, neko kabola famille te, mais neko taliso kaka, makamunyo sobalobaka ngote. Il y a des choses, ceux qui nous ont révélé, ceux qui nous ont talisa yo, et zabakamu, il faut yokota na discrétion. Et ça na kambo, nzamba talisa yo, il faut yo bombango. L'air yo bombiango te. Ozoko livre moi pa yabat. E bimi selio bitumba. E bimi selio ba komba. E memi yo kati le ba prison, ba keko lukayo. Nada ko banga. À cause ya makam. O yo révéla ki bango. Ba keko lukayo. Ba keko loba maloba. Likolo na vi na yo. Bien aimé, makamwana et kangi vi na yo et memi yo kati na prison. Écoutez-moi et comprenez la parole de Dieu. Saisissez-moi très bien. Ma soeur, mon frère, Joseph, bateki côté ka bateki Joseph, baké côté kaye, batuana bateki la ki bandekone bateki Joseph, bango pe bateki lisusu Joseph, et pas ya Potiphar. Potiphar, yazalaki un Égyptien, abandé kosala, na palais royal, bien aimé, amemi Joseph, atie nanda kunaye. Joseph, a côté nanda, il y a Potiphar, étant qu'un hébreu. Mais Joseph a comme une Égypte, lokola un esclave, nanda kwa Potiphar, mais azalaki na promesse sans âme. Maman, okoki koza na promesse sans âme. Papa, yom toza na poto, oza na Afrique, oza partout oyo kanga, okoki koza na promesse sans âme. Soroza la prison satanique. Okotika la jamais comme on a promesse soit na kokokisama. Il faut qu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont accepté déjà Christ, il faut s'attacher dans la parole de Dieu. Les véritables paroles. La parole est pure. La parole est pure. Les véritables. Parce que Bible dans Josué 1:8. La parole de Dieu, cette parole, méditez-les jour et nuit. Bien aimé, moutou a comme méditer parole, comme méditer parole oyo, azo méditer jour et nuit, parole oyo, yangode est libéré dans la prison satanique. Pourquoi? Azo méditer,
Bible dans Josué 1:8. Médite les jours et nuit. Est-ce que toi tu médites la parole de Dieu? Yaya, ozwa maloba nzambo chango pembe. Yo médita. Est-ce que Bible est comme poussière? On médite comme maloba nzambe jour et nuit. Yo Bible pas na yo. Yaya, ato vadi na poto zalo la te. Tikada yebisa yo. Obanda ko sambela. Obanda ki na Yesu no malam. Poto zalo la te. Ozo yebate oza na ignorance. Oza dans la prison, il faut lukanzam. Soko lukinzam bete. Atoza na promesse en Zambé. Okokufa kaka na poto. Bakokundo na poto. Okosalelo komo kote. Yom tozala ki na promesse. Déplacement. Et l'obité que yoza béni. Quand c'est déplacé. Et l'obité que yoza élevé. Déplacement. Et ça a moyen de transport. Oh yokeyi. Namboka mususu. Oh zamba permettre. On se retrouver par mususu. Joseph a se retrouvé en Égypte. Yaya, diaspora, Ozolandanga. Joseph a se retrouvé en Égypte. A déplacé un hébreu. Bien aimé, école Nezanine. N'est bien école Nayote. Yokanga, saisissez mon langage. Ce matin, saisissez mon langage. Nanina Ebisayo, Nazolobake. Joseph, Azalaki un hébreu. Azalaki un égyptien. Mais a déplacé qui a commis n'Égypte, Bakangiye, bien aimé, a commis Nandaku ya Potiphar. Nandaku Potiphar, Azalaki na ba promesse ya Nzambe. Bien aimé de Dieu, ba promesse wana. Joseph a livré qui ye moko, ko se livré kate. Ezana batebele bazo se livré. Ye moko makambuna ye, et maintenant est dans la prison satanique à cause de Koloba. Bien aimé, Koloba et qu'on détruit ma kamuno nyonso. Bien aimé, yozo ma kamuno nyonso livre na famille. Tika ba projet na yo ko livre pas ma camarade. Tika ba projet na yo ko livre na famille. Lorsque ozo ko zo ba projet na yo, ozo livre na famille. Bien aimé, yango no zo mona bato. Bazo kota kati na ba prison satanique. Joseph a livré ma kamunaye na famille na ye. Bande kone bazu ba yiriye. Oh negozo landanga. Lepsu déjà famille inayo. Menani na ebisayo. Mutoa yinaka ye mutoa yinaka mutute. Kombone Yeshua Mashiach. Yozo landaga. Oza ayir na famille. Famille babua kayo. Nani na ebisayo. Mutoa lokotaka. Eza Yesu Christo. Joseph babua kiye. Joseph ba yiriye. Ba rejeté ye. Mais azala ki na promesse en âme. Nani na ebisayo. Oza na promesse en âme. Atabi tumbezo telema. Ezana mutumoko. Na kombo ya Christ Jésus. Yeshua Mashiach. Azako ya siko. Pona ko libere yo. Na ba prison nyonso. Oyo bakanga yo. Mama banda kobima. Papa banda kobima. Na kombo na Yesu Christo. Obima au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Obima na kombo na Yesu. Prison bachayo. Okende kobima. Au nom de Jésus. Écoutez-moi et comprenez la parole de Dieu. Nanina ebisayo. Joseph accueilli dans le Potiphar. Joseph faisait des songes. Bien aimé, un jour, moi si à Potiphar, yokanga papa, yokanga maman. Un jour, moi si à Potiphar, Joseph, abandi kolobana Joseph, yaka kobimananga, nazana posa na yo. Bien aimé yoka, eza occasion te. Attends, moi ça s'est présenté. Eza occasion te. L'homme sur monango. Eza occasion. Moi c'est à Pembe. Moi c'est Kitoko. Eh, t'as moi c'est Nzenga. Moi c'est Banjoto Elemba. Yo une occasion. Mais moutoua c'est une promesse en Zambé. Au koki kobebi samakamuna yo nyonso. À cause yo lobi eza occasion. Eza occasion te. Bien aimé. Ezande ba ko empoisonné au cadeau empoisonné détruire yo pokota dans la prison satanique. Bien aimé, awa Joseph. Moi c'est Potiphar alobi nazana besoin na bimana yo. Nazana besoin na yo. Joseph a refusé. Joseph a boy. Yaya nde nazoloba na yo. Mama nazoloba na yo. Refusé masumu. Buaka mokili. Bien aimé mokili eza pamba. Mokili ya makambu nango. Nyose koleka. Bible dans Matthieu 6:33. Cherchez premièrement les royaumes
et sa justice. Bien-aimé de Dieu, Lukali boso bokonzanzam, bokonzanzambe, pour un jour, o hérité bokonzanzambe, o hérité bien-aimé, vie éternelle, bah hérité kangona ekobote, vie éternelle, bah hérité kangona lokutate, vie éternelle, bah hérité kangona muyibite, vie éternelle, bah hérité kango na kolukanzambe, na kotambola, na crainte pe conformité à parole. Ce que je kotambola na crainte c'est conformité à parole. A tous à la carte na prison, Yeshua Mashiach, a yepo libéré yo, nengozo landaga, zala libéré na kombo na Yesu Christo. Merci beaucoup, tous en a prophète Pituzo Kabozomo, on a déjà une onction, on a vu kit, mais on a senti onction déjà. Aza vraiment Moussa Nanzambe ya solo bozo kandenge azope sa ba verset biblique bozo kandenge azote ezo la bien makasi tant bozo karabongo komaka na ba papier déjà até monsieur Sili au vandi na ba verset biblique au prophète Pituzo ka l'homme de kokombo la zope sa au bandoro tanga ngoyo mon peu até monsieur Sili ozo tanga ka ba verset biblique ça la bien makasi pour nzamba bi méditer jour et nuit prophète Pituzo ka question mo yenga awa na bato siko bazalaka tango azana mbongo abwakisi nzambe akosambela lisusu te mais tango mbongo ekosila akomi mpiake akomi cascade après ye wana asongi su na makolo ya nzambe bato wana est-ce que nzambe ayambaka bango to ayambaka bango te Yesu ayaki mpona bata mabe Yesu ayaki mpona bata malamu te bien aimé yo moto abandona Christ otika Christ pona mbongo mbongo ekokotisa bokonza likolo te mbongo ekokotisa lola te me bokonza likolo soki yo fongoli motema na yo ozongi na makolo ya nzambe oaccepte Christ comme Seigneur et Sauveur partout oza dans le monde yo kanga nani nayebisa yo bajip ozotambola nango ekokotisa lola te baimmeuble ozotambola nango ekokotisa lola te au contraire mukolo kokufa oh bien-aimé tala même bateau bayembia batamokili balobia okozonga maboko pamba tala batamokili bazolo bokozo yo mokozo comprendre te koyaki pamba okozonga maboko pamba musicien alobi ayembi okozonga maboko pamba okozonga maboko pamba yaya maboko wololo maboko na yo kokoma okozonga maboko pamba oyaki maboko pamba okozonga maboko pamba ye moko a révélé yo musicien païen a révélé yo okozonga maboko pamba c'est que toyaki bolumbu tokozonga bolumbu tokozonga maboko pamba yo zo comprendre te que yo okozonga maboko pamba tonga dit immeuble tambola na jeep c'est bien c'est pas mauvais bien aimé eza matabisi tambola nyanyo soko ko tambola eza mabete eza matabisi mais yebaka yango soko recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur te bien aimé de Dieu bien aimé mukolo yango ekozala pasi pona yo okozonga maboko pamba. Merci beaucoup prophète Pituzo kaka ninga bi bata mokili kutu bayemba okozonga maboko pamba ndele ko komelo molai mabo ko komelo wololo prophète Pituzo ka sikoyo yebisa biso muto déjà abimi na kati ya prison satanique basi nini oyo kolasa ke non moi oyo moi mobali oyo papa oyo mwana oyo abimi déjà na prison satanique yesa biso ba signe oyo ko la merci merci Nzambe apambola yo merci awa Joseph l'ère aboyi bakoya na mosa Potiphar le premier point c'est la crainte de Dieu. Oui, première. Le premier point, il faut marcher dans la crainte. Dans la sanctification. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu marches dans la sanctification, je t'assure, ma soeur, mon frère, Jésus-Christ est là. Un jour, tu dois hériter le royaume des cieux. Mais, ce qui, yo, au recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, li bungu tulu. Bo konza li koloko héritango te. Awa Joseph, aboyi bakado empoisonné. Ya moi sa Potiphar. Ozawa na yondi ma bakado empoisonné. Joseph atali mbongo et moi sa Potiphar a proposé qui était. Là mususu otala mbongo mobile a proposé yo. Là mususu na sida. Ma soeur, mon frère. Ozotala mbongo moi sa proposé yo. Là mususu moi si wana na sida.
ezaka sida te maladie eleki maladie nyonso eza maladie spirituelle et contact ya mwasi na mobali yango nde eza kodétruire bato kati na vie yo ozobanga sida bien aimé banga nde nzambe na bomoi maladie eza maladie ya makasi eza maladie spirituelle ekomema yo dans la prison satanique bien aimé awa Joseph aboyi mwasi ya Potifar pourquoi il s'aille Joseph andimi passe ma sœur mon frère ndima passe après passe wana ezana gloire moko ezokozela yo ezana gloire moko ezokoya bien aimé bazu Joseph place sikoyo na koti na tembe nanga bazu Joseph bakizeye maman papa famille akizayo injustement bakosela yo makam injustement mokili akizayo kota la mokilité te la croix te la Yeshua Masia oyo ndimela ya ma sœur bakizayo bakize Joseph l'air bakize Joseph bakangiye akoti na prison bien aimé à cause d'accusation accusation de sali Joseph a qu'elle se retrouvé na kati ya prison a qu'elle se retrouvé na kati ya prison Joseph va se retrouver na prison toza na prison volontaire na prison involontaire. Prophète Pituzo Kakoto wana lobi prison volontaire na prison involontaire. Expliquez-nous bana nzambe o bota la biso na kati la Randinga TV chaîne invité c'est chaîne d'actualité. Première nan prison volontaire et Nikolobani na plutôt côté na deuxième question il y a prison involontaire. Prison volontaire et Nikolobani. Prison volontaire eza yemo ko mutu na volonté na ye. Oh. Ake kokota banda kwanganga. Ake kokota bikota kota. Atamboli na kobanga nzambe te. Atamboli na gekobo. Atamboli na moyibi. Atamboli na kindoki na kindumba. Prison volontaire. Azo sala makambo ezo pesa lokumu te yemokaza kati na prison. Yemokazo komi yebake. Dasori na za kokangama. Eza a cause makambo na sala. Prison involontaire. Eza ba prison familiale. Mutu amiyebite. Famille kangaye. Nano abota mate. Aye kokuta bango libota mobima. Bazalaka déjà dans la prison. Yango eza prison involontaire. Na volonté na yebo côté. Aluka yango te. Mais bazakati ya kokangama. Bakoko na bango. Ya bakoko na bango. Baye kokuta ngo. Tina 4e génération. Baye kokuta. Bazala kati ya prison. Makambo simba kate. Asala boye mabe. Ateka nguba mabe. Ateka mai mabe. Koteka mai eza mabe te. Koteka nguba eza mabe te. Koteka matungulu eza mabe te. Bien aimé. Batebele bapa moi même na makala. Batebele bapa moi même na nguba. Batebele bapa moi même na biscuit ya pamba. Mais mutu soko za libéré. Même azoteka makala akopa moi na kombo na Jésus Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prison involontaire. Au commande à mutu azala kati ya prison involontaire. Azoko foncé na makasi pour abima. Là, vous avez la porte aux fonctions pour Bima. Et cette prison involontaire, au Yébino et l'Okobo côté, au Badi qu'on fouta. Parce que Balière famille, prison volontaire, et même on a limitation. Bien aimé, prison involontaire, au coquille, bien aimé, Moutou sera dans la prison, même physiquement. Ce que tu Moutou, au tient la prison. Azana droit à Kobima Libanda. Ba azana droit kaka yakotambo la kaisika moko. Il y a comme limité. A comme limité. La mususu yaya. Libala na yo. Eza limité. Mibali combien baye. Po baba la yo. Ba fiancé combien baye. Ozoba la kakate. Basi combien baye. Po yo bala. Oza limité. Bien aimé. Commerce na yo. Eza limité. Oza la kacha prison. Na pokwa lelo, na kombo na Yesu Christo, na ye na Yeshua Mashia, aye ko libere yo, ezaloza papa, ezaloza mama, ezala mwana, na kombo na Yesu Christo, sois libéré au nom de Jésus. Prisonnier so bakanga yo, obima na kombo na Yesu Christo. Écoutez
et comprenez mon langage. Bien-aimé, Joseph a commis quand il est en prison. Nanine tel sabasine pour moi se retrouver à na kati prison. Joseph azalaki faisait des songes. Abane kolota bandoto. A commis quand il est en prison. A continué. Yoka nebisayo. Grâce à Nzambe qui t'a la pokwa lelo, natongo lelo qui t'a la kobo na Yesu na vida yo. Sokoza la promesse en Nzambe. Okoku fote. Atoza la kati ya prison. Bima na kobo na Yesu Christo. Bima au nom de Jésus Christ. Joseph a continué la kati ya prison. Lokola zaki na promesse en Nzambe. Promesse bana koganga. Tika promesse bana koganga na vida yo sikoy. Tika bima na ba prison nyonso batia yo. Tika bima na ba limitation nyonso. Ba limita vie na yo ke yo kobota te. Nani na ebiso nazo ko asire yo. Ale zwa mwana na kombo na Yesu Christ. Zwa mwana na kombo na Yesu Christ. Zwa mwana na kombo na Yesu Christ. Ba limita vie na yo ke yo ko sala te. O sala nyonso ba limita yo même ko zo mukanda te. Obima libanda zwa mukanda na kombo na Yesu Christ. Zwa mukanda na kombo na Yesu Christ. Awa Joseph faisait des songes na kati ya prison. Loko la famille ne batekaye. Peut-être famille no batekayo. Peut-être famille no babuakayo. Ba yebi te yo za la promesse ensemble. Mais tika na bisayo promesse onezo kokisama na kombo na Yesu. Joseph batie na prison. Njo Kande ba collaborateur ya roi. Bazalaki batiaki bango na prison. Joseph a commis interpréter bango ba songe. Nanine biso mona ba signe. Le deuxième songe, le deuxième signe. Le deuxième signe, c'est le songe. Il faut mutu akeba na ba songe bandoto ya zolota. Bandoto zolota. Il faut okeba na bandoto yo zolota. Mutuazo se retrouvait dans la prison. Akobanda kolota bandoto. L'amsuba Hollanda eba kangiye. Landanga bien. Saisissez mon langage. Abanda kolota bandoto. Bazui bakangiye. L'amsuba bakangiye basinga. Akobanda kolota bandoto. Baboto liembongo. Nyon se passe en spiritualité, si meilleur physiquement. Sokozo landanga, obanda déjà kolota bandoto abongo, ozala libéré siko na kombo na Yesu Christ. Moto musu akolota bandoto, bazui bakangiye batie na prison. Kangiye basinga. Bazui bakangiye basinga. Ndenge kaka bakangiye spirituellement, physiquement pas comme on a ebandi commencer makambo ezo simbate. Ozala libéré na kombo na Yesu, bima na ba prison o batia na famille na yo. Bima na ba prison o batu batia na kombo na Yesu. Okomona mutu mususu na kati na bandoto na ye. Aza kolota bien-aimé, mari de nuit, auto-femme de nuit. Na kati ya prison satanique. Soko zolota bandoto ya ba mari de nuit. Bolimbi sanga na terme. Mutazo sanga na mwasi na mobile. Est-ce que na butu mutu akoiko sangana ya mwasi na mobile. Okolota okomona pe mutu wana akolota mwana mobile obie mwana mwasi aza kolota azolutangala na mwasi to na mobile na tongo la muki azomona nzoto na ye mibali azomona mwasi na ye azomona ki mobali na ye apoli ye nyonso eza basine yozola nanga ezokomela yo na kombo na Yesu Christo ozala délivré au nom de Jésus. Ozolota mari de nuit, femme de nuit, yozolota ozala kati ya prison babotola yo mbongo na yo ozokolela kolela te. Jésus Christ est là. Na elio Yeshua Mashiach yo babotola yo mbongo na eko récupérer mbongo na yo zwa ngo na kombo na Yesu Christo nazozongisa mbongo na yo zwa mbongo no nom de Jésus nazozongisa mbongo na yo zwa mbongo no na kombo na Yesu yo zolala ozolota babotola yo bana na physiquement
obotaka lisusu te. Bien bozolala, ozolota, ozomelisa. Nzonde na monde des ténèbres. Yo de rosawana, omelisaka déjà bana. Yo de obota déjà na monde des ténèbres. Yango zolota, ozoko melisa. Bazwa déjà, bateka mabota na yo. Na kombo na Yesu Christo, mabota na yo zala libéré. Au nom de Jésus-Christ, ozala libéré. Yo zolota bandoto ya mabe. Bakangi yo, bien-aimé de Dieu. Bazu bakangi yo basinga. Yango zomona même na ba frère. Makamunyoso, les osimbate. Basingane katana na kombo na Yesu Christo. Merci beaucoup, prophète Pituzoka, l'homme de Kokombo, la tozane déjà na kata plateau, comme presque nasuka ya émission nabiso beta bloc lenga bloco prophète Pituzoka numéro no ya contact ko bandela ngo supo na bato ba koti moi reta pour notre. Dela nanu merci. Mabanga na yo pe na banza ko merci to bondela nanu yaya zo se retrouver na ndaku. Yaya zo se retrouver partout yo zani na chambre na yo na lingi sikoyo. Yo muto ebi nanu Yesu te eskozo la nangana ngina ya miso Yesu olandanga na prière kolo Yesu na ye pai na yo ngai mwana na yo à partir à lelo nandimi yo lokola mokonzi pe mobikisi yaka kovanda kati nanga nandimi kotika mokili ko accepter yo comme Seigneur et Sauveur bien aimé sko kanga misunayo Saint-Esprit mimondi sama nazotika mama oyandimi ko yamba yo ovanda kati na ye nazotika papa oyandimi ko yamba yo ovanda kati na ye na kombo na Yesu Christo au nom de Jésus Saint-Esprit de Dieu, Mimoni Sama, na kombo de Christo. Yahweh, nanga kumbabe. Yahweh, nanga kumbama Yahweh. Yahweh, nanga kumbabe. Yahweh, nanga kumbama. Yahweh, nanga kumabe. Yahweh, nanga kumama Yahweh. Yahweh, nanga kumama. Yahweh, nanga kumama. Oh, kumama Yahweh, 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 Zabela lore, kumama Yahweh, Zabela nguya, kumama Yahweh, Yahweh, kumama Yahweh, Yahweh, kumama Yahweh, banda kobondela, banda kobeta maboko, banda kobima, na prisonnier zo bakotisa yo, loba nazo bima, tanga kombo na yo, loba nazo bima, au nom de Jésus, loba nazo bima, na prisonnier zo bachanga, bachayo na prison yaya, banda kobondela, tanga kombo na yo, loba nazo bima, beta maboko, loba nazo bima, yaya banda kobondela, bima na prison bachayo, yeme batkanga na prison, bakanga libala na yo, bakanga bana na yo, bakanga musala na yo, bakanga vi na yo, bima na prison, banda kobondela, beta maboko, loba nazobima, yolo tanga bandoto mabe, ba mari de nuit, ba femme de nuit, bandoto dioso, e banda kozika moto, epela, moto na Nzambe, mari de nuit, femme de nuit, okanga bana Nzambe, bima na kombo na esketo, libéré bana Nzambe, libéré, bakanga libala na yo, libéré basinga katana, moto na Nzambe, libéré, ezika, basinga, moto na Nzambe, bakanga bana na yo, moto, yo botakate, moto na Nzambe, beta maboko, yoza na problème à mukanda, ozozo mukanda te, bazo mukanda na yo, batiango na prison, ebima, mokande bima, bazo mosala, bakanga,
bakanga santé la yo, santé bima, au nom de Jésus-Christ, santé bima, moto na zambe, ezikisa, bakanga santé la yo, ozobela ba maladie incurable, santé bima, au nom de Jésus, obima, moto na zambe, moto pela, Saint-Esprit, Saint-Esprit, contre la bande la bago, na ba chambre, eska bazali, bazalo ba hôpital, moto pela, babima na ba prison, prison satanique, bakangaye, abima, basine nyoso, yamonda ténèbres, na kombo d'eskeso, bima au nom de Jésus, bima na kombo d'eskeso, bima. Seigneur merci, na nyoso sali, Saint-Esprit, alléluia, Molimo Santo, si mon Père agit, moi aussi j'agis, par le nom de Yeshua Mashiach, maman Azolandanga, papa Azolandanga, abima na kombo da Yesu Christo, abima au nom de Jésus, même ma femme de nuit, ma mari de nuit, bazinga nzoto na yo, po yo balate, po yo sale lo côté, po yo la alliance te, ba fiancé ba ya bakima, oye bakimi saka mibali na yo, oye bakimi saka, bien-aimé de Dieu, bakanga mbongo na yo, moto na Nzambe, ezo tumba siko, ezo zikisa, mama yoka, Saint-Esprit azo sala, à côté ndako na lola, Saint-Esprit de Dieu, à côté pour nous libérer banana yo, rien ne marche, nous sommes simbate, le Saint-Esprit, azawa pour nous libérer, azawa pour nous kokangola, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Pituzoka, tout le monde assemblé, on a senti déjà que belé bananzambe belé, vous avez déjà libéré partout, vous allez en Afrique, vous en États-Unis, vous en Belgique, vous en Allemagne, vous en Paris, vous en partout dans le monde. Nous avons besoin de ça, nous avons limité place nous sozali à tous en assez à mai à tous en assez à libanga à tanzambe n'enga zabongo azaka limité na ba prière na nzambe azaka limité na kopesa mutu guérison na ye. Merci beaucoup à nos pesa numéro ya prophète Pitu Zoka boso déjà babike boba déjà kokuma plus 243 99 71 15 441 na bandi susu plus 243 99 71 15 441. Ouais, un numéro, il y a prophète Pituzoka Bengaye. Aux imposés par requête na yo, coach requête na yo. Problème aux simbate benga prophète Pituzoka. Makambunezo simbate Moussa na yo. Problème à Mukanda kandenga utiko loba awa. Pe attend na basi o bozaka ben poli. Tantôt mi omi santake non azem poli devant mbali nanga. Tantôt ça peut esprit de mort. Tantôt ça peut milimo mabende mutuzo sa il sobongo. Contacter prophète Pituzoka l'homme de Kokombola à Kombola yo avec Nzambe à Kombola avec ma prière naïe aux ala libérés par le nom puissant de Jésus. Merci beaucoup prophète Pituzoka comme nasuka déjà émission na biso mot de la fin na émission na biso beta bloc mot de la fin na chaîne na biso la Rendinga TV chaîne invité chaîne actualité mot de la fin na yo na bato nyoso batalio pe mabanga na yo ba remerciement na yo komo na zako zongsa susumbote et pa maman na biso Jenny Panzu pour la prophétesse na kombo ya Elisabeth vraiment na église ya Christ absolu na église na biso Zamba pambola yo pasteur Ridi Mafuana Zamba pambola yo azong solo suso ya mingi pe na bosanité le pasteur Tabazo Pambu Benga na mboka matadi Zamba pambola yo vraiment nazobo sanate mama na biso Jolie na mboka États-Unis mama Jolie Nzamba pambola yo Nzamba zongi sali susu ya mingi mama Jolie na États-Unis Nzamba pambola yo na bosanité vraiment na kunga mama na biso kunga na mboka États-Unis Nzambe apambola yo na mboka États-Unis Nzambe amona yo kunga d'Atlanta Nzamba mona yo Nzambe apambola yo nazobo sanate vraiment nazobo sanate batu nyonso bazo soutenir biso na ba prière nazobo sanate batu nyonso bazo soutenir biso na bambongo na bango na makambu na bango batu nyonso bazo soutenir biso na bo sanité nazoko bo sanate ndoi nazobo sanate ndoi na États-Unis vraiment Kato ndoi na États-Unis Nzamba pambola yo na bo sanité vraiment na boka États-Unis nazobo sanangote Nzamba pambola par le nom de Jésus. Merci beaucoup prophète Pituzoka comme na
émission na biso to komi na suka émission na biso beta bloc kalenga bloc bo s'abonner toujours na kata la Nzinga TV chaîne invité c'est chaîne actualité tikana fani sa maman la Nzinga Moulin Vesedora moi sa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Nzinga alonga bango dibaki c'est quelque chose na la japonaise lenga mukili bima suka pembe kumba bakoko tikana fani sa beaucoup de respect na maman Marie Kitoko na peso ba mbutu peso za tikana fani sa maman Katokunga de Atlanta la beauté de Atlanta tikana fani sa Antonio de Bundes l'impérateur azaka moko na kombo ya Antonio de Bundes boss adosenga maître sengi kinga san toujours motomoko bien bikabaka ba boss adosenga maître sengi kinga san toujours motomoko bien bikabaka batikana vandisa Tarzi King mona Dallas solo Tarzi King papa Vexas c'est Tarzi King ala tarba griffe musite ka Vexas na Vexas mona Dallas solo na peso ba moto peso zali YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman na peso ba moto peso zali bo s'abonner toujours na Katalaga Nzinga TV chaîne invité c'est chaîne actualité restez toujours branchés na Katalaga Nzinga TV chaîne invité chaîne actualité la reine Nzinga Nzamba Pambola la patrona la reine Nzinga Nzamba Pambola yo azong mingi so fungulo ebele na bo santé Christelle Ezoka na mboka France Nzamba Pambola yo Christelle Ezoka na bo sanité na pesi Papi Zoka na mboka Canada le prophète Papi Zoka na mboka Canada Nzamba Pambola yo vraiment na bo sanité vraiment Nzamba Pambola azong sebele vraiment Nzambe a visité la sœur Blandine na mboka ya États-Unis. Notre sœur Blandine, maman Mireille, Namboka États-Unis, Nzamba Pambola, Baonyoso bazo soutenir papa Nabango, Pichuzoka, Nzamba Pambola Bino, Nzambe a visité Bino, Tomonani Sus. Merci beaucoup, prophète Pichuzoka, tu écoutes une émission Beta Blogo Mbalasima. Merci beaucoup. Aïe, maman Oyo, aïe, kofana na bana, maman Malamu, Dala Evandeli na ye. Mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga maman ebi ko solola balobito s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko Evandeli Malamu la reine Nzinga.